Matembele. Matembele. Tu me comprends ou pas? Hein? Je te comprends, bébé. Le problème est ça, je vais faire juste 2 ou 3 jours. Au moins, il y a quoi déjà dans ce qui na batouana qui n'a pas lelo. Comprends-moi toi aussi que va donner des bazalaka et puis mon tout cas n'a fait ya pour ça je fais seulement 3 jours. Comprends-moi daddy. Écoute, na où me la tête. La vie ce sont comme ma tête de 7 troisième sur 3 jours on fait leur coma en moi. Même si personne a quelqu'un na moi ma qui na ngomba lobby na zongi toi après lobby. OK? Tu sais que dans mes ça na bon côté tu me laisses comme ça 2-3 jours seul. Essaye. Tu vas me manquer tellement. 2-3 jours na bolingweza 3 ans hein. Bon. Oh chérie. Merci le contact. Ok, non, on va pas. Tu es à l'aise, c'est comme si je suis d'accord avec toi. Chérie, tu sais que je conseille l'autre pour un numéro. Si je le fais parce que tu vois, dans la vie, il faut travailler, il faut chercher. Tu le sais. Dans ma tabavure, on a quitté la salle, on a beau, ils ont un lobby. Le jour où on aura des enfants, il faut pas réjouir. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac, Israël, merci tendre Père pour cette grâce. Merci pour notre petit sangana bandeko. Tika nyonso tosola Seigneur. Eza pona lokumu akombo na yo nde na kombo na Yesu Masia tobondeli tolobi amen. Zamba pambola bino ndenge Bible lobi nyonso oyo ebombama na kuku ebima na poisa. Ma sœur Fanny Zamba sali bino. Tozana maman Esther dans l'hôpital. Asaï déjà mikolo belé dans l'hôpital. Banato anda obondela pona ye citation na ye ezo changer te. Esther abandé komi tunsama mingi. Tozwaki temps ya okota retraite ko lukelongi nzambe. Oui, les zamba taisa ebiso même na ba prière. Maman Esther yemonde azaki cause il y a un problème na nyonso ti bazemi bandaki olongwa wana yemuka azaki cause parce que azaki na makambo yo abomba na mutema na ye oyo aboyaki même koyebisango même pasteur mais tellement malade ezwi nde na oloba boye aza grave na hôpital et tobondeli nzambe azoyebisa biso ke maladi wana ata tosambeli ndenge nini aotika lobika te soki akonfese te makambo oyo aza nango tant tobando sola na ye nda bando lobake ana makambo fa confesse asala bino mabe mingi akosela bino bamakambo mosusu bino bosala te nda zolobake même mbongo ebunga na kati ya église ezala je na ye nde asalango mpo bakosela bino makambo lorsqu'on va nous confesser le quoi qu'on confesse et senga batu oyo ozolobela bazala sur place pour osenga bango pardon pas mes chèques non kindete comment fani pas mes chèques to kindete biso lelo to ya makona biso sur l'église église o Emilia ki biso église o sala ki biso pas mes chèques maman Esther azan démon en personne yango moni nzamba tiki bino pas mes chèques soki pona wana en tout cas nzamba été ce qui est vrai ce qui vino pour se présenter pour la terre ma mère sort ne cause à liwa te papa ma sœur Fanny exactement il faut boya wana pour ma mère asenga bino pardon. Pardon, c'est une puissance qui libère. Bien sûr que oui, mais des biso to okende te neti ngana okende te na o nyonso ma master asala biso. Papa na okete, moi Zamba défendre yo. Zamba koti makamna bino po atalisa ke bozaki ba innocente. Ba ke Nzamba za juste. Nzambe ngai en tout moment na senga bino bozana mutema olimisa. Solo na ma sœur Fanny. Solo la na yo. Présence na bino eza mutu ya l'hôpital. Il faut que tu aies papa. Oui, mais lorsqu'on va la raisonner, maman Zamba Selivino, il fallait que abattu qu'il est mais Zamba Lingi, où est caché et mal à poisson. Pour ma mona qui boit innocente. Ma sœur, Sola, ma sœur Fanny,
présence na bino na hôpital, présence na bino na église, liboso bandimi. Et ça na mutuya ba comprendre. Moi je ne veux pas. Je l'enlève. Ah chérie, ça te dérange en quoi? Est-ce que je ne porte pas moi? Non. Il n'y a personne ici à part nous. Bon. J'ai pensé parce qu'on est à deux, on est à la maison. Et là je ne me dérange pas. Mais quand on est dehors, tu dois l'enlever. Mais you peux l'attaquer je ne t'ai jamais demandé dans le cœur. Écoute, l'amour c'est dans le cœur. Ça là, ça me représente rien. Fanda, Mimi, Fanda, Mimi, toi, la femme de mon frère, Los. Hé, Fanda, s'il te plaît, vous à l'aise. Los, nous sommes heureux. Mimi, je rencontre tu es. Le mot de l'alliance était pour expédition aux à l'aise dans votre tromper frère Nanga et pourtant yo on peut ces conditions pour qu'on satisfaire ma besoin a été pour na yo pour ça la Pierrot pourquoi moi ça mobile c'est une fois par semaine mais avec l'os je te vois une femme tendre c'est Pierrot qui a raison l'os avec tout on a la salle Lio Nyonso ongana pesio. Je fais de toi un homme respectueux. Yo na poto un mendiant. L'autre côté tu dormais dehors sans personne. Je te prie, na respecté on a mis soit partout. Na pesé au valeur nanga ya qui grande dame. Qu'est-ce que tu croyais? Je t'ai laissé champ libre au ça la bêtise na kata flat au ngai fatu nazo futa. Na mbongo na ngai. Tu coches avec une femme dans la maison où Ngai tout à l'heure. Vous êtes donc. Hé, toi, reviens ici, Yaka. Yaka, je ne vais pas encore finir avec toi. Non, non, ça prendre dans tes. Los, Nanda Oyo, là, tu as tu te permets. Hein? Oko Sangai. Les gens me disaient beaucoup de choses. Au nom de l'amour, j'étais aveugle, je ne comprenais rien. Petit frère Nangazo Loba. Et puis moi, Bella, mon nez moi na beba bossa na libela maman na. Los, on a eba nzambete. Ngo bima mo bimba kata flato. On ka façon vandi na kiti. Nyonso tout ce que tu as, zanga. Kelema. Ça la porte. Lis jamais na vie na bima. Et toi, la sorcière. Pierrot Salioni. Si tu le mets pas, pourquoi pas Kotika est tranquille? Pourquoi on dit qu'il y a comme tu n'as pas au bas là yo? Mimi Salioni, mon frère t'aime. Il t'aime de. Malgré tes fautes, malgré ton comportement, Pierrot Lingaka yo toujours. Il est là, c'est pas pour te défendre. Même dans le loba, et puis mon père yo m'ont trompé. Et puis nous aux bima. Bossana Pierrot na bina yo. S'il te plaît, m'offre pardon, s'il te plaît. Obimate. Mimi ole kinga na mbongo to le kinga na relation te non salon nyonso. Allô Pierrot. Pierrot. Monine laza awa yoka kolela oyo. C'est ta femme. Moi sinon ya nduma la kanyena love. Na kuti ba mami baya na mouré ba sa bolingo. Na kata salon na ngai. Nakata sala na ngai. Mimi. Ozokima. Love, tanga blona yo. Na boto na lo kote bimaka. Bima. Yoza molaso. Nana za molaso. Bisonyo soba miraso. Yoza molaso. Nana za molaso. Bisonyo soba miraso.
leki na ngai. Nakuti bango mibale na los na kata salon na nga. Na nyonso bango nasaleli yo los. Taoloba na mimi na yo, ndumba na yo, bordel na yo, molaso na yo. Ye nde na olobela. Putain. N'ose pas. Écoutez, na bajana pona nini ya Gédéon. Bosanga mino Esther boseli makamubu ya sese senga pour peut-être bosana ndako na yebite. Siku Esther yo wana hôpital bazé mais bimaka kaka. Ya Gédéon pona nini bongo formata yo moko. Betty, lelo na ozala condamné. Mais tant makambo ebandaki bino bozala kité. Toyambaka bapaya mo abautaka États-Unis. Boli bolula obayaka anakata ndaku moto azaka chargé oyamba bango ezalaka Fanny. Alors Fanny ndenga bandeko oyamba bango nde bazala na papa ne tout ça bazalaka maman azalaka te grande sœur azalaka te bapesaki ye rapport Na pesaki rapport. papa maswa kuti pas maswa ka pesa rapport que Fanny ayambi bapaya bien parce que grande sœur azwaki on a sens mon boye ya zuwa on se comprendre. Nde tokomaki na niveau ya kosaba makambo wana nyonso t'orientaka bato moko boye de façon que tokosela bango makambo na nga moko boye makanisa ne ezalaka te eza zuwa ya grande sœur moto etindaka eza zuwa grande sœur boye ntango omoni ke ye azobunga yo ozala na mpona ozongisa ye na nzela ye mpe so baide mabe po continue kaka na biso bana obandisi kosalako makambo ya babe mpona nini ye Gédéon nasoye déjà na mosala nzambe en tout cas na nga mo nazali na courage te Charles Onge autaki États-Unis aye awa na meko partager ne lisolo na bina ngai zwa courage luka mosala nzambe nga kuna kene plus loin na bengi berger Alain na Canada kuna bina nga luka mosala nzambe moko obozane kuna expliquer alors ton na sona frère Michel bina nga ke na mona ba France ko courage wana nde na ko 14 ans te ozonguti ndeni kandi ozoki courage ya kotia makambo mabe kokotisa kisongisongi na kati po babengana bango kaka ningo ozwa courage ya koyebisa luka bapo yebisa bango zo courage luka bango confesser mabe na yo salaki kisongisongi teki madame siko pona luka bango loba osenga pardon okokate. Je suis le plus mauvais des hommes sur terre. J'ai trahi ton amour. Et chérie, fais un peu une rétrospection. Essaie de voir un peu ce qu'on est au Tinayo. Je sais que je t'ai trahi. Essaie de me comprendre. C'était une horreur. Et il y a Kakaboui. Et puis, la tika là pour ça. C'est venu comme ça, je n'ai pas compris. Elle m'a séduit. C'est bon. Elle m'a séduit. Monsieur, Nazana Postana 2 ou 3 motés. Avec toutes tes aventures, ma famille, Nanga. Monsieur, mais comment vous avez monté à ma baie? Ma grande sœur, la grande Asala Nyon, de façon que yo aussi Marata sans frère, mais moto, ça m'a bien mouton. Et aux zones car on a l'équinaillé, c'est ça. Comment vous avez monté ma baie? Moi, ma femme, Mimi, Ngana, Onoraye, je donnais l'argent dans leur famille de façon que moi, si Nanga Zala, Yanga Moko. Allez, c'est par là, Yonde, Yangona, Ozong Seni, Yananga, Yakumana Leki, Namo Saleki, c'est ça. Est-ce que tu sais quel niveau à l'État? Nga dans alliance. Alors, nga to banana officiellement avec Mimi. Donc moi si oponi yako yakubimana et moi sinanga. Vraiment. Ça c'est quoi ça? C'est quelle histoire? Tu sais que moi je vais appeler la police. Parce que si ça c'est l'infidélité alors que moi si à moto bali yo Mimi na ye. Tu sais combien ça coûte pour quand ça? Monsieur sors. Je te disais. Il fallait qu'il y ait un Zalawana. Moi, il fait un Zalawana. Je n'ai pas fait ça. Je te disais, ces garçons c'était l'aventurier. Je ne suis pas dire pour pardonner. Chérie, je ne suis pas sorti avec. Arrête de me toucher! Monsieur, si tu crois que nous sommes ici pour blaguer, attention, je te dis. Nazala Kanda Liboso et Acta Liboso, là, on a aussi ça Mimi. Et deuxième maintenant, il sait qu'on lien bon, il y a un soutien à niveau que. Ce qui gigole, et puis mission, n'a pas moi, c'est elle qui me sort. Sors, je vais faire quelque chose ici, Nassani. Monsieur, tu sors! Essaie de me quitter, s'il te plaît. Tu crois que moi je vais blaguer avec toi? Mais Pierrot, Tu crois que moi je vais blaguer avec toi? Tu vas tout laisser ici. Sors, je dis sors, monsieur, sors! Los! C'est pas fini ce truc avec ma femme? C'est pas fini? On dit que c'est le moment, bébé. Comme mon kilé quand on a la plata. Pierrot, mais je n'ai pas fait ça. Je te demande, tu sais que la police est quoi? Elle service Simba. Sors, monsieur. Sors, je dis sors. Je ne peux pas te salir le main avec le genre de personne. Je te disais,
Je t'ai disé la grande, que ces garçons c'est un aventurier. Arrête de me toucher. Allez, bima ndako nanga. Bima sikoyo. Parce que non le baté. Omoni ndongo za. Na pesa eloko te. Na koko tu ma. Mukanda oyo zo na poto zo pona nga. Eloko moko te yo bima nango alos. S'il te plaît. T'as préféré de me trahir avec la femme de mon petit frère. Bima. Non, Bima. Avant la même à la police, Bima. Tout sauf ça, laisse-moi. Bima, mes documents. Nana document peut ça yo te. S'il te plaît. Nana document peut ça yo te stop. Na famille bossé. Ngombe, je donné des ngombe. Trois ngombe, juste trois ngombe. On m'a donné encore la facture. Moi j'ai donné 2 factures, Dani. À niveau d'Andako. 2 factures. C'est comme ça, je disais, ces garçons, je les savais que ces garçons, ils ont ça l'aventure dans la famille Nanga. Effectivement, sortir avec Mimi Nanga, monsieur, sors. Sors, je dis, sors. Sors, je dis, sors, avant tout le monde, sors, monsieur. Sors. Je t'ai dit, ces garçons, je t'ai dit que. On peut s'en attendre que je vais appeler même un général, un colonel, Bassimbaye. Pourquoi tu m'écoutais pas, moi, ton fils? Je disais que mon banlieue, c'est un garçon. Arrête, mais pourquoi Amina Massinanga, tu le sais? Amina Massinanga? Tu sais comment on va passer dans mon thème? Même si on a gagné dans le tu sais comment on va passer dans mon thème? Mimi, on a gagné la balle, moi, c'est dans la balle. Et Mimi, ce qui n'a joué. En pleine action, c'est ça? Si on doit une fois par semaine, les amis ne peuvent pas ça va venir à ça. Je le mets dans le regard de votre papier. Mimi sort avec les garçons. Laisse-moi trahir, je déteste le sang. À partir d'aujourd'hui, je déteste le sang. Vous avez pas peur. Non, petit ça, ces garçons c'était une aventure. C'est rigolo, c'est moi si elle est on est adminé, choisir et puis wapi, t'as qui monte à ma paix, monte à cause à la petit ça, Nambongo nanga. Mimi, 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 Kabia nanga, Kabia nanga, vite abima, Kabia, via qui vous salité, infidélité. Donc, Nenka Toubaki, Zambasaki grâce, Maman Esther a confessé, mais j'étais étonné, comment on a fait Généon, il n'y a pas de parce qu'il était à Zana Likambo, il y a Koloba. Il y a un Ningagi, il y a un moto bandana dans l'hôpital. Tovanda, Toyo Kananu, frère Gédéon, ceux qui n'y ont pas pour ça, ceux qui ont silicindé tout le monde, on a vu ça, si dans l'hôpital. Moi déjà, dans l'obéi déjà, na limisi Maman Esther. Oh, on zamba sali déjà, justice en zamba moi. Limisi Maman. Surtout ça, bah innocent, parce que là, aussi maman à l'église, donc, où est-ce que les hommes ont camboyé dans zamba? Excusez mon sala nzambe moni kolimbisa Maman Esther na musika ne ba sœur Fanny balobi et aux ala moi bien té. Mais na part na ngana ngana loba. Yo pe ba révélation déjà fauté. Je suis en église non zoom la masanga. Quand na masanga neta kitoko ta. Non célébrer. Toza na église. Non célébrer so bolingo bolongo linga musala. So bolingi te na jongi na pa na bi. Mama soit ko betele tena CTT na ki mukolo ezo sala. Ki mukolo te. Oh petit oyo yebi ndenga benga na nga ole kuwe wana. Toyoka ye. Ye ndenga sabo. Monia esopio esopio rêver sa mère. Mama soit komeka olimbisa nga parce que ça papa na ngai. Makambo nyonso ndenge le kaka nga nem na préparer grande sœur abenga na. Donc tikala ozana problème te na grande sœur suite à makambo balongo la. Ah bon? Oui. Koto ba sœur Fanny mosala nzambe. Oui. Bato bomona na église wana baza bato biso mo to préparer ba on a grande sœur. Nzambe. Donc suite à grande sœur na komeka komona sœur Fanny nenga zozala zala première mosala nzambe ya memaki on a cadre sous. Alors ici nyonso oyo to sala kiti mbongo koma na sac ti bande ko na baya ngai ndimno. Sénateur. Alors j'ai papier mouchoir. Ba sœur Fanny baza bato na ko bundisa bango te. Ozo benga na pe biso. Ozo finga biso miyibi. Bango miyibi. Donc yo moko prépara ki bakuna to sala ki bino nini. Et pour ti kinga pena tele mana kati na baona luba boni miyibi yo loko za mboka na ngai. Atiel bango na kati na luba ki boni miyibi yo loko za na mboka wanga wa tata. Uzamo na satane. Non, après je l'ai au côté s'il vous plaît. Bango bala bala ensemble, ba ebi nyonso.
Déjà ma soumo, toi fouta ma Mambo est sérieux. Déjà fouta ma soumo. Mon frère Gédéon, Bible le Bible, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Donc, Zambe abundeli bato bokosela makambo. Bato na miswa bato bo pribiaki bango ba miyibi na église. Bato bo imiliaki bango na lupangu bisika bwanda ko bomba bango. Bo bengani bango ba se retrouver na balabala. Cause na yango Zamba qui a frappé ma Esther. Ba zeme comme sopana. Mon frère Gédéon, peut-être yo bomona ka osaka likambo komela yote. Yo bo bengana ngati. Mais so qui confessa quitter. Oyo peut-être comme les Esther. Il fallait kufa. Yesu akufa kina mulaine cercle ya 10 mètres. Tobonde la Bible dit notre Dieu, il est lent en colère, riche à beauté. Ce qui t'a confessé à l'imbisa. Mais tu sambela awate dans la tolo ngwa makona biswa. Timo hôpital ici comme ma Esther azali. Ma Esther azali hôpital. Oui, azali hôpital. Akufa ko. Akufa. Padoko pasteur edenga ko. Yonza mete zambe ndali mokano na. Moi maswana jama be. To kende kuna to sambelela yo pe kuna. Pe papa maswa. Mbongo na yo ya des comptes finales. Eza déjà pas pasteur na kati ya enveloppe. Parce que ndenge yaki kande so mbongo na ngana. Papa maswa yem ta futa ga yo yenda za na mbongo. Na kupanja bute yo. Webi nga bakande na koma na uma kampano basala kinga apo ba bimisanga. Limbisa bango nde basala. Yebele ko sala yanga yo. Mutombo dikembe. Yebele ko sala kinga. Yo petele. L'hôpital. Moni bino na place kutu mama kufa. Bino mi bale fa busala AVC. Yo sali VCD ya sali AVC. Hôpital no linga oza makelele boete. Kuneza bisika ma. Kuna hôpital na kudubala ye vérité vous pesinga de code final je vous libère. Merci. Nana posa musala ti. Bino mutu kusumbiringa ba masanga o neza kumelo. Masafani. Yo ko tuzano pasteur, muzano lokuti. Vous dépendra à peine pas. Mwana no ayaki na mission na nini na famille na ngai alingi Pierrot ekokiti elela komi na mobali na ngai na utokanga mimi na mobali na ngai pati fat tala omoni mimi lokola te musapi na ye na esika oyo esengelaki te nakolakisa mwana yo ke nga naza liboma plus ke ye ke nga mutu na nga banzinzi bakota amona te moninga avana koba ona za nalala na babalabala nalala na batinel nalala na babuati na tembola okinga bwaso batu batelemaka na telema oso na boulevard batu batelemaka na telema nakolakisa mimi omoninga yo le presse okolala na mwana lelo nakomoya epete mwana ngai mais lukani be presse mama teka mwana na ye ndumba na utokangela mobali na ngai kopeli na fiki mama sakana ngai te na ko ba kapita mwana ngai bongo te yo mo za ndumba wala bien go bien o tamala o sa shege o la se ki kwa bi mo na be ba dike mo no te libala ya mimi na Pierrot yo mo te li sa ba ngo bi ba le te yo la mo compléter o li sa ba ngo te bani ba mimi na ba trafic de flèche ni bi ma kende total yo nango kende kuna mama se komani lo na se lo na sela yo na za ndumba omani lo ndumba poto za yo kuna omani Pierrot adepandaka na nganga na boko na yo lokola mwana za sans éducation on comme ça Pierrot mari de nous na yo na dimi to bala na leki bobala na kasi ça la siete moi mama yo na za ndumba ndumba poto ezana te tika naoka oliaka ngainga yango lobi one de eza na ekoki afanikaka antu wana mosu eza na matende naomi naoyeba te nde yo ozochange mbamo makanisi na yo biso topermettre mama toyoka nao mama naomi na oyo nyonso mama asali biso lelo soki tokomi na bavie oyo eza mpona nani si réellement ye azalaki mama na biso
mais le obis to comment te kabilo na ba gambela to comment tambusa bilo to le kana be tap on to le kana il faut une chouette quand même tout le moyen mettre fin à ba étape pour continuer dans tiwa pour mettre fin en photo yo kaka maman mais oui Fanny même si tes maman sur les loyo aye pour le super ça a petit caprice na ba situation Fanny aya ki akutu so na état ou accepter na ngote au moins que mutu aza na mawa na biso ezeloko esalamaki ayeba epete ke ekoma boye raison akendelaki apesi yo kende yo kozaka mwana eti yo kende nga na biso mbele totika biso mbale naotala lelo camarade za te lelo biso totikalaka biso mibale me tozalaka misato masuzi azalaka na mokili onga kuna kanisaka kufa na ye mais or azali oyo otala biso mpe na babijou quand tu dis maman Suzy na camarade na ote zolanga sani zo ki yo kitsa biloko kene kasiti kene lukaye nana bese loko nga camarade na ye ebikisi yango nyonso soki ozomela olela ote mpo mapepo osanza tozali kuna nsima osanza eno te te force mais quand on force mon amour papa sala ta programme ko banda botuna oyebisa yo nasoyi na basala nzambe nyonso ezoleka ndako da nzambe alakisa bango nzambe akosala te mbali na nga papa maladi ata toke wapi kana ndia losambo fungola motema nayebisa bango bayako nzambe aprevenir basali na yo mpe fongola motema mbali na nga tovandaka bolalaka yo moto misana ça va passer ndeni papa pesa nzela baya basa prière eza maladi chérie yakambama maladi eza spirituel mobali na nga s'il te plaît pesa nzela pardon tona posa mpe tomono bien so baye na bango basambeli esila nango papa tokomovanda nokabwe chérie biso mpe toyoka pasi papa fongola motema pardon yo kelanga mwasi oza oyoka pasi mais eza bilomo spirituel nzambe alingi yo mingi te maji oza ada ya bamoni yo nyonso bamoni papa na nga atangokomopesa mwana opasi chérie mama mokobenga bango kaka mwana makobenga bango za problème te esenga mpe papa bino ye moko afongola motema na ye papa ndima kaka ndimaka basala nzambe baya obika yoka mpasi na biso ko ta niveau komeli pesanga nzela nayebisa bango baya kopesa biso mpasi boye ndeni oui baya mama benga bango kaka bela secret kasi te mele ezaka ndenge moko kasi oyo eza malili papa mele atanda te amiasi papa mele atanda zula ememana. Toi, tu veux parler de quoi? Toi, tu veux parler de quoi? Toi, tu veux parler de quoi? Arrête de me suivre comme ça. Si toi tu étais intelligent, tu allais penser à ce que même mon bali n'a na sala ke mabe, mais na niveau et puis nanda konga na bala yo. Non, tu te trompes la fofolle. Tu es fofolle toi. Si ta tête là bouge, et ça va bouger ailleurs, pas ici dans cette maison. Moi je ne peux pas te toucher. Non, comment on a tort? Je vais te montrer maintenant l'infidélité, comment ça paye. Il y a plein de femmes, et très belles même. Oh, mais si j'acceptais de te marier parce que j'avais senti que tu étais la femme de ma vie. Et regarde comment la femme de ma vie m'a trompé. Et avec qui? Avec le mari de ma grande sœur, je peux jamais. Je n'ai pas trompé. Là, c'était mon ex. Jamais je t'ai dit. Prends tes bagages. Maman, s'il vous plaît. Ok? Je n'ai besoin d'une... Je ne sais pas si aucune intervention. Aucune intervention, je le répète. Donc, nalingi li susu na mona mimi na ndaku na ngate. Loba ya koma mobali ngana koma mwasi. Ofutani. L'infidélité, maman. L'infidélité? Ah, il fallait faire avant. Tu as vu ça, moi, que nanda ko libala ba retricher mobali te. Et toi, bon ça n'adresse pas. Ah, ouais, on a balabala. On met quand même pas avec un mal de crocodile. Laisse. Maman,
Pardon, moi, non, pardon. Tant qu'on connaît les cas. Pour qu'il en a pardon, Pierrot. Pierrot, pour nous ça. Pardon. Pierrot, pardon, chérie. Pierrot, pardon, Pierrot. Pas Pierrot. Maman, Azawa. Pierrot! Maman, vous avez pas cassé parce que nous avons balisé pour bali musulman bali bali. Moi jamais. Attends la police te relâche. Pour qu'on ait un nazabou, il faut qu'on m'apporte disparu. Pour Omar a expliqué ma camouflage surtout n'engage ça la maran tout. Ngana nazabou nazali recherché. Oyoki parce que le kisanga. Maman. Encore même attends ça me sonne à mon cousin. Eh maman yo soyo yo me demande non ebisanga tona ebina memela ko lo so bisinga o mini so la ka bien on moi si ko. Zoba na bisa ki o sola bien pour na olinga. Eh bon yo to lo ba na linga to na linga to lo ba ikana so la bien. Oh sola bien na linga olinga. Olinga ba ko na na mbet. Bololé. Zela ka sike jana tsam suna o. Ngana o kenete ngana o sikala. Etali o ka ngana kena bilo. O kenete mo bala mama o so bona na place exacte. Ba ko to bali di bosta na tana na. Yo yo na ka na bela lisusu. Soni mama yanga yo sali bu soni. Bakangyo na fragrance de lit. Obi fragrance de lit. Bino bato français bato botanga classe milai. Fragrance de lit bakangyo na mbali na mbet pe mbali yanga nani. Mbali aseme kinana. Bako umela ati. Ona bona nga ay koma likamba tumbologie. Bibelobi bapara baza banzambe assez. Ma sœur Fanny oui, à cause d'une erreur, mais tu dois être au solana maman. Et ce qui est vrai, maman a cause de madina balokuta moko ya kutim. Oyo batalisa ke ba loi ya kutim ndenge zo senga. Mais ko solana maman Suzy koyoka ye. Ozomona kina munokone aloba mutu atiaki na berere ezama apati parce que yende amemaki na berere yoyebisa eke abalana na leki ya mbani na ye epe na ba principe ke akomona bino te ndenge coutume ebanda kosenga osoki amoni bino bokufa e mama na bolingo azaki nango mpona bino atali ke akoperde bana na ye aboti te nde eza moko ya eloko esaki ke bino na mama abota bino bomona na rate mais ma sœur Fanny bino wana motema ya buzambe boyebi nzambe
boyebi kolimbisa nga olinga bomekano kozwa place mtema na bino ya otalaka ezalaki faute ya mama ya bino te mama batambwisaki na erreur na olinga bomekano kozwa temps ya olimbisa ye e tolongola makolo na ngai na bino tokende ti bokutana na mama ya bino parce que fasenga bino bolimbisa e ana makambo fo yebisa bino mama fali papa moni tozala na baconsidération ebele pa na yo y compris évangéliste Eric y compris papa nga nalobaka papa aza moto oyo nzambe aitilizaka ye peu importe mosusu na vie libala to nini mais papa aza moto nzambe asalaki grâce nakoki koboya te mais koyoka ndeke tata mwasi nini azalaki base ya makambo nyonso soki vraiment eza ya solo nakanga motema te mpona kokutana na ye nzambe ye mo ayebika ndenge azobongisa makambo na ye azanga so na problème te amen susi na ngai ezalaki kaka nzambe atushe bino bondima boya te kokende kutana na mama lokwa bondimi nzambe apambola bino asefani oyo eza ndako na nga donc à tout moment ate apesi nga mai te nga na kaka na esengo komona bino nde yango elekaka nyonso ezwaki ngai temps mpona meka koconvaincre bango parce que baboyaki babi na mabe nyonso mama asala biso tokondima meme pa kokutana na ye elokwa toza bato tozodirige bango nazwaki temps ya kobondela bango bocomprendre ke mama ezalaki ye te bandaki koutilize ye bakosaki na bakoutine oyo ezalaki ya buzoba mpo abwaka bino mpona koluka koprotege bino yango mama atikaki bino mosika abandaki boya kokutana na bino na convaincre bango bandimi nayebisi bango boya boyoka ye aza mama na bino abwaka bino te mpe aotikalaka kobwaka bino te. Gloire à Dieu, pasteur. Bana Suzy. Obiso mutu aningi bandoloba nonde ozoningisa mikolo bongo eza signe impolitesse. Tika na koningisa mikolo po mama nangina lobona eza sérieux. Naboyi koloba na o direct po ezala bien tende tovandaki na bato. Na kanti oyebi condition bayaya bapesaki batindaki message na mboka kuna. Oyebi condition wana balobaki. Oyebi condition te. Peut-être au moins na dosala na mawa te ngapi na mwasi. Mais tozosala ndenge ezalaka. Epa na biso. Normalement nde ya kufi bongo. Il faut zwa kuza na biso. Ozoka mwani. Oyoka nte kuza mso mso akufe kuna mboka kuna mwasi nesala yango. Il faut zwa. Poso ko zuite place no pe a ezate. Ozoyoka. Place no a ezate ozana doso ko tanda ko te kande to bimi we kande ngozo kendi ata la gomme tikala kino okuswate ata liputa no la ofande laka so tikala kino ndako uzango sute pona nini tina niveau wana pati na sala yo nini na vina ngai nga Suzy ngai na koma mwasi ya kuze na bino mezana bo ya village po lelo mobali nga kufi ekuze na bino wana ye kutunde fala kufa va mobali na ngai parce que ya sérieusement malade azana na sida mobali na ngai muto banaye kotindele mbongo na bakisi oui bakisi ezaki kouta wati pati musunga moko nazali kosomba mususu nani camarade ya na bino Johnny Konda Erika business la main de l'éternel na suite muto azali kotinda Johnny Konda ndenge zabo ayebi ki na famille na biso ezala bongo nga na yebi nzambe mama na kosala yango te bikambo te soki na misu na omona kosambela malonga te mais nzambe ayebi nzambe ayebi motema na nga nzambe ayebi relation nga na ye pati omemi nga puti na niveau po mama niveau ni ngale nakufa place na yo poso nga ndimika yo lala sina mbeto wala yo moko ngaba yo oboma nga eba yo oboma po nakufa na place na ndeni na osala ngote ça va kene na okasi saka sibana na konsa ba ndeni okosa okuta te Suzy pati soki na tanga yo mbomi yana ngai eza yo moi je m'oublie via Lix boni bozaka nini yango Suzy na yam comme susu leki no yaka bo pesa $100 transport pesa $10 reste na ebit mais nazali ko lia selo makokia mobali OK donc il fallait qu'il baleki baleki wala na kosala ngote OK pati to na balabala baluka kende ta moni banzele za bo zele so lingo matibo so ni OK bo
otamboli pe na kasana ozana ozangi mbongo transport ozana ba mbongo ndo ozana modelo bisinga na ndako ngaka saki so problème ni likambo te na yo ki pesa na kasi pesa ngata na ko bimana na okende parce que condition bozo pesa ngana okoka yo mona na kelongi kaluka libo miso fungwa maboye otimba ngana kotse susi bimaka kende donc bimiso bisinga nde ya kokende kokende ok boya condition susi na osimo na nzoto te pardon nana ma ya na ngai nana ma ya na ngai Suzy, pour nga te afeni ba yo kanga ntoki papa. Mais batina la kakasata bana ngai bana baza ngai. Ya yo mo omitsana. Fani Kamara Fani Mazate. Ba. Bon ça va ngana okota te yo bimisa bango. Eloko ezate na ko bimisa pe bana te pe ozana eloko ko zate. Oya kuta ya na ngasi abonga. Ya na ngasi abonga zala na ba bien na ye no profita nango. To ebite mona ka bobu osoma dima pa ngona ki kole to yeba pete. À toi au revoir, bye. Parti, parti. Tika no gonyoka makoforce note. Tata moi c'est pas le coup ça. Maman Tonio moi mina niveau mon coup maman. Maman to komina kamela mama to kunona nzela bakanga biso biyipi na makambo to emite oteya biso moyimite mama patina yakela okame kaka non eza nango mokelo te asanabanelela tendeni bazaki misatu fani na nga na obiza manga na ngai fakaka boyeliko motema magambatata mwasine aliokoli bana paske zambe muta permete teke bango nyonso bakufa zamba protege bango donc oyo eza tan shute to bandolela eza tan to banokumisa nzambe parceke tata mwasi asalaki nyonso alizaki azwa bomengo orabe teke bien malaki baprofitaka nango te nzambe adefendaka toujours baoyo nga na biso kolela te baza ya bango wana te Dieu soit béni. Où est-ce que tu mutango yai tukotele munjwa mono tunayuvula aye mfumu telema elubakango mukoli jali verite kubima mamester beta kerero ya kutubela shale ya ye nani click enishi anata njutu angao ino bukanisa kina kubana kuvandile bino chaque jour natala kalupango ndengisa yukanisa kasokuza pembeza option Nino. Eh? Nino papa. Kanisa kuza ndroi. Nino papa olango to nino. Uza nini babenga ngoni. Pona. Tuza ya ba print. Papa loba te nini yango. Uza ya ba touche. Tiki bino à partir d'aujourd'hui pas question ya utara kabino na journée na songeli musala. Musani papa. Kasi kuna parasi na banake kusala buya bite makambo ileki. Mamester. Mama oyo kosira kinga makambo na yiba kabilo kuna ndako. Atubeli, adubile ngake. Ngai ndenge na sabo ina sa inosa. Na yede lokuti. Papa tika na papa na. Toza no seri. Atubeli na nini? Atubeli bimisi ba mabene adubi makambo wana badungule kinga musara akosira kina ngai.
nayebi na ngai eloko te atindaki bato mibale awa bandeko ya paster baba badiakle na ye bayaki awa nde babandi kosenga ngai papa limbisa kaka akende kozwa de compte final soki ozwi de compte final ozongeli mosala yo kindumba efotika donc ndenge okotaka 23h à partir d'aujourd'hui 18h hein? Des comptes finales. Des comptes finales, on se ça combien? Gaza mwenyewe. Papa, kimia yanga yo unapandi mikolo ukanisi na za yuma. Hein? À partir de maintenant 18h à la maison. 18h papa pour mbonga pesa bino. Olene zong selombono. Pesa ka so pesa ça non ngape bien na keka zone mais ngande kokota avandi na kokana atenda kwa ngamu na ngumulungi na kaka. Kasi kende zwanda kuna oti. Papa papa. Kende zwanda kuna yo tika biso kovanda. Oh mais kovanda ne a toute la journée na kokata na ba 18h fona ya caractère na. Eh je suis papa, je dis et je répète. Donc kitango na za mbongo, j'ai droit de l'autorité. Mbongo na bino musala kaima ukabati. Uyoki. Na wakala ka mbongo za kitu na kolela la so ba 100 francs banibi. Siko lelo mbongo zonyo komike. Tant que je mbongo na komi responsable. Papa, quelle est ta décision maintenant? Parce que, papa, s'il vous plaît, on a un abonnement à mon bal. La décision de compte final à ce garçon bonbon, na Paris, ça me fera du bien. Garçon de bonbon. Yo bandu fiba bonbon na Paris. Donc, si vous suivez bonbon, ou tieboye, ou kena Château Rouge, wana, ou kutibe douishi kabwiku, wana ndeo za kulubake, garçon de Paris, na mbongo papa. Uke poto kome kulinga bashi. Après, bon, ça dit que papa m'a dit qu'il pouvait n'a qu'un de poteau. On a la reconnaissance. Vous voyagez à côté. Papa, ça n'a voyagé, mon papa va rester dans un moutali. Bon, vous ne m'avez pas de une vitrine. Bâtir une vitre, boye, moutaille, coûter déjà cuit. Misé. Papa, papa, et puis, nous avons et bon, on est soit des comptes finaux, tu fais une palais, bon, tu le club, voyage, tu sais, tu commerce, ce qui n'a kamati mbongo na kena pesi voyager et après biso to vivre ndenge ni commerce au créer les bango yo aussi vivre ngape kuna na bosser bon ça va pour voyager yo matadi yo Paris Kisantu ah papa c'est quoi ça natindi yo kasumbalesi Omoni yo ngani liaka bamono no ko distraction